Bureau ya Assemblée ya etuka ya Sud-Kivu ambengisaki lelo likita ya kotala mokanda mozali kosenga boko isami ya gouverneur Ngwabidje Basimba. Mokambi ya Sud-Kivu azali na Kinshasa pona likita ya bakokani baye libengisami na mokonzi ya mboka o moyambo mpe ya mibale. Nzokande ministre ya mambi ya kati ya ekolo apekisaki misala miso ya koluka kokoyisa bakambi babikolo kino sima na likita liye. Bakonzi babikolo ya katikati ya Afrika basalaki na likita ya CEEAC lelo pona matata na Centrafrique na bokambami ya Sassou CEEAC esengi masolo pe botosi ya linaka ya maponami masingeli kosalama le 29 décembre. Basimba minduki basangani na lingomba CPC basalaki bitumba lobi mokolo ya Noël na Centrafrique atabalakaki kotelemisa yango mikolo mibale pona bafeti. Coalition ya bapatriote pona mbongwana bazali kosenga bopusi ya maponami. Pape François asengi mandwele ma COVID-19 pona bato banso mingi pona baye bazali na likama pe pona bisika ya mpasi na mokili. Ezali moko na makambo alobaki pona Noël.